innovation na makambo ya mpepo to pe aviation na RDC. Compagnie africaine d'aviation CAA na mokuse alela yango minu na nenga kosakana te di et commandé domaine na ye après réception ya premier Airbus A330 oyo CAA yaka nango mikolo eleki yango nde sukisaka masolo ndimela ngai mwana Kongo ke CAA auti lisusu kobambola koko na botu na domaine aérien avec arrivée pe réception ya deuxième avion ya sika Airbus A330. Airbus A330 deuxième frappe yango yo ya mokwake na mapate RDC ya boebondi melangai ke mon côté na terrain po ezala nanu te ekomi lelo ntimba na nzuzi veut dire mapasa Airbus A330 ba avion ya mokwake ya liboso yaka yango yo bozwa lix eza nango neti soki omatio kita na ote po confort nango eza na ba angle nyonso kobana na bakiti na couloir na first class na classe économique et bongo bozo ya mibale yango yo nyonso eza na excellence pe noblesse moko hors pair boyeba pe bosimba ke Airbus A330 eza ba marque ba avion oyo bomodaka na international ba compagnie aérienne de renom pe crédible nde basalelaka yango bokokuta yango na bamboka lokola Allemagne veut dire na Machaft pe ba pays européen ebele kutu batu ya baaffaire pe mingi ya minene na monde mingi basalelaka yango po na kitoko pe bopeto na luxe na yango surtout mécanisme ya sécurité eza nango chaque siège ndenge kaka boza komona eza na mwa mini télé oyo kotalela bafilme ennui, fatigue, okotika la koyoka yango te USB na pointe pour na chargement ba téléphone tope ba utilité mosusu Airbus A330 ya mibale ya CAA ekomi eza na deux classes first class pour na bino ba grand monsieur na ba grande dame pe ba personnalité misusu ebele avec 36 sièges classe économique pe ezali po na bino bosalaka baaffaire pe bato nyonso ba amoureux ba voyage avec 267 sièges mokoka sala voyage na ba meilleures conditions ndenge nanu ezala te avec Airbus A330 ya mibale ya CAA avion ya sika oyo euti kokoma ekwei deja na mabele timba na nzuzi lelo mibale moko te na Congo bana Congo pe bapaya basepeli oui CAA mfumu na ba innovation deuxième avion Airbus A330 yango ekomi. Jeudi, et là, on a vu merci pour ces bébés sur la télévision, on a vu pour la colonne d'info, la journal, il y a peu pour la plateau, font la journal pour la délégation à mission conjointe à l'Union européenne, pays représentant, il y a facilité européenne de paix Nabo Kambemi, il y a Alain de Coq, Bango Bayamba, qui me mercredi 6 septembre, la commission de défense et de sécurité, à Sénat et Assemblée nationale, héritier Mapinde Miyazaki, on a compte info lingala. Délégation, il y a mission conjointe, il y a Union européenne, et l'on a représentant, il y a facilité européenne, il y a PO, il y a Kambamaki, et pas il y a Alain Dekou, Yango et Yambamaki, mercredi 6 septembre 2023, et pas il y a Commission défense et sécurité, il y a Assemblée nationale, il y a Sénat, Nabo Kambami, il y a Bertin Moubonzi, P. Baramoto Pama, Bango Bazali, président de la commission de défense et sécurité à l'Assemblée nationale et à Sénat. Beaucoup de Nabango Ezalaki Mingi na salle de conférence à Sénat. Il y a palais du peuple na début après-midi na Souka Masolo Nabango Oyo Ezalaki Amoulaï, chef de la délégation de l'Union européenne. Alobaki Boyi, Bayaki Kobeta Masolo et Longona de commission de défense et sécurité à Sénat et à l'Assemblée nationale pour nous expliquer mission de Kimia et sécurité na RDC. Idée de mission Oyo Ezali Kosala point par rapport à suivi à mission yango identification oyo esengeli boyeba esalemaki en octobre 2022 na appui ya 31e brigade ya réaction rapide oyo ezalaki basé na ville ya Kindu. Mission oyo eko expliquer na deux commissions de défense et sécurité ezalaki prévu na cadre ya mission mosala ya suivi oyo esalemaki na échéance oyo esalemaki pour engagement ya moto moko na moko eyeba na ko présenter na ba représenter un peuple ensemble d'activités oyo ekozala mené kati na mosala oyo basolo laki topé na masolo oyo ebetamaki na ngambo na député national Bertin Moubonzi président la commission défense et sécurité à l'Assemblée nationale a talisi que ba doute ezalité pour la santé et diplomatie parlementaire et la République démocratique du Congo ba commission défense et sécurité ya chambre basse ya parlement pe ya Sénat yango ezali kotambola vraiment en harmonie ndenge bino moko bozali komona souci ba parlementaire ya République démocratique du Congo ndenge Bertin Moubonzi alobi ezali kaka
kaka kobeta masolo elongo na ba partenaire mingi na oyo etali objectif ya ko se rassurer que bakoki ko trouver ba solution na sens ya ko permettre ba na kotonga armée moko ya makasi oyo ekomata na puissance na ndenge ya kosakana te ndenge Bertin Mubonzi atalisaki yango ezali théorique kaka te kasi li concret esengeli esalema pamba te accord entre ba états membres ya Union européenne na unanimité bango nyonso bandimi ko soutenir République démocratique du Congo oyo déjà budget ezali pona ko accompagner projet yango pelelo équipe moko ya munene baye ko sala suivi pona kotala ndenge nini concrétisation ya accord oyo ebanda ezali eloko moko ya mutuya. Tobeta bongo masolo ya primature pour la clôture ya sommet africain pour la premier climat 2023 isalima ki mokola mercredi 6 septembre kuna na Nairobi kuna na Kenya na occasion premier ministre Jean-Michel Sama ye a salué qui déclaration ya Nairobi pe asengi na ba pays développés ba honorer engagement ya ko fournir 100 milliards de dollars ya financement annuel pour la climat. Nadina Sona a pesmino ba détail. Barido ekweyaki pour la première édition ya sommet africain pour la climat 2023 oyo esalemaki kuna na Nairobi na Kenya du 4 au 6 septembre na thème promouvoir la croissance verte et le financement de l'action climatique pour l'Afrique et le monde et pas wapi premier sommet africain pour le climat ezalaki organisé na commission ya Union africaine en collaboration na pays hôte République Kenya et pas wapi président ya Kenya William Ruto atangaki déclaration kuna atalisi ndenge ba dirigeant ya continent basengi na ba pays o esa développé ya ko honorer ba engagement pour na ko fournir 100 milliards de dollars na financement annuel pour la climat CSA 2023 et bengi na réforme urgente ya système financier multilatéral na bito ya ko obtenir ba financement pour na ba projet atténuation pe adaptation ya climat na terme ya ba assise oyo boye bake alaki ba promesse na regard ya succès enregistré notamment la participation ya ba pays africains pe ya ba partenaires engagés na développement durable tant ya Afrique pe ya monde. Chef ya gouvernement congolais a sali point ya participation ya République démocratique du Congo et pas wapi a salué ba conclusion ya déclaration ya Nairobi ba voté na unanimité ya ba pays africains bo sengeli koyeba ke nangambo ya président ya commission ya Union africaine Moussa Faki ye atalisi engagement na ye ya sensibiliser ba état africain ya ko rassembler ba effort pour na ko tirer meilleur avantage ya sommet africain pour na climat ba bakisi susuke à la qui proposition na ba état membre pour être sommet africain pour na climat et ça la institutionnalisé pe essa le maka après 2 ans bo simbake ezalaka na décision ya 36e session ordinaire ya assemblée ya ba chef ya état pe ya gouvernement ya Union africaine basaka yango na février 2023 oyo ba chargaka na commission ya Union africaine ya ko convoquer sommet pour na changement climatique pe simultanément ba approuver offre ya gouvernement ya Kenya ya koyamba sommet oyo. En marge du sommet africain pour le climat 2023, le ministre Jean-Michel Samaye a participé à la réunion de l'État CAC mercredi 6 septembre au Nairobi. Nadina Sona héritier m'a puni parce que nous pas détail. Voilà arrivé à la fin de ce sommet africain. Na réunion ya ba état ya EAC oyo a participé ki yango elongo na vice premier ministre en charge ya ba affaires étrangères yenani chef ya gouvernement congolais Jean-Michel Samalukonde Kenge atalisi ke kuna ba discuter na oyo etali bongo situation sécuritaire ya
Est ya République démocratique du Congo batalisi babosenga pona kosala examen ya ba rapport produit et pas ya ministre ya défense pamba te yango nde ekosala détermination ya makambo na bango presque nyonso na amendement oyo balingi komona pona sofa na oyo etali bongo ba question ya mandat même ya ba force ya EAC balobi en attendant que baye bana komona examen yango oyo bakozwa ba disposition transitoire pour être opération militaire et l'andama na terrain ti tango bakozwa ba décision na responsabilité nyonso na côté na ka compte na oyo ezami bongo na terrain ndenge chef ya gouvernement congolais atalisi bosimba ke communauté ya Afrique ya Est ezali organisation internationale ya 7 pays totangi bongo Burundi, Kenya, Uganda, Rwanda, Soudan du Sud, Tanzanie, pe République démocratique du Congo. Toyota mongo basolo a fait de sauter bosimba ki érosion eza ko déranger bandeko oba vandi kuna na Kimbondo pe na champ de tir na Ngaliema pe na Mongafula ba reporter ya info ngala beta kitoku na pe pesima la précision à travers Christian Kiangebeni. Érosion na ville ya Kinshasa bisika ebele bazali konyokwama bazali kotalela kaka gouvernement ya République démocratique du Congo po bayiba na kosela bango eloko awa toza na quartier Kimbondo na commune ya Mongafula botela bino moko érosion ndenge elia pe ezali ko continuer kolia bato batondisami na pasi pe mawa misu na bango ezali kaka epai ya ba autorité ezaka na Kimbondo na Mongafula te même na champ de tir na commune ya Ngaliema pe bisika ebele na quartier Ngomba Kikusa et pas wapi population basangani bateleli gouvernement balobi esengeli vraiment basala quelque chose pona ndambu ya bandaku oyo etikali nzoka nde mingi pe babungisa bandeko kaka na likambo etali kozanga banzela liwa ekotela bango ba reporter ya info lingala journal ya peuple babeta kitokuna boyoka population ndenge azali kolela cette érosion oyo ekomi à quelques mètres ya route nationale érosion au place euti kuna bandaku to perdre balopangu batu bakufi ba makambo ebele salami kuna na se bato baza na se kuna baza kolela ba eloko biso to sengi na bakonzi bo soutenir biso kaka libulu ngala utolongola zemi na ngata mbule panjani awa koto ngambu ngamba na ko tika ngabwe na kaita ngabwe na bota na terrasse nakokende par 4 chemins tena kende kotoke pa ya bato sans pour autant kotoke et pa ya ba oyo batelemisi biso awa érosion oyo elekeli biso ebandaki muke na maboko kaka tozobunda po ebonga mais l'air boko bunda bosali cotisation to basaki to banini na ba salaire maigre toza nango okomona pe mbule ye memi biloko nyonso donc to dépenser jusqu'à tel point que tozo kokape lisusu ko cotiser poto finika libulo ezneti biso moyen to déplacer ezate tala ba age to komi na bango na okende ko futela wapi na mbongo nini alors odieke na kende ko futela basunga biso bakundela biso mwa oyo batia biso ata mwa terrasse maye kende pona ko accéder ko kenda ta musala tout un problème soki ka mbule beti moyen to longwa awa ko kende na bisika tozo sala tozo beta ta ba 2 semaines na bandako kuna pe absence okebo bakati lisusu mbongo souffrance sur souffrance mon frère na ebite soki bakoyokela biso na oyo muke oyo lieke baya kokunda biso na ba cercueil ya bien na ba cortège ya banini malamu baya ko mbongo wana baya kosunga biso na yango quartier na biso ya Ngomba Kikusa donc champ de tir ezana nzela te champ de tir ezana ba problème sérieux na banzi boki ndenge bandeko balobi to na maite toza na courant te toza na érosion toza na nzela ko bimate na sina loba la fois passé que ceux qui to bakangi quand tokoza na place à kobimela te yango tozali kolele pa ya président de la république ayokela biso mawa Tobanzi kembela ya population ya Kimbondo Ngomba Kikusa champ de tir Ngaliema pe na Mongafula eyokani epai ya ba autorité bakosala makasi pona kosala misala enfin que érosion oyo ezali kolia bandako na bango lokola ndenge bazali kolia nguba eyeba na kosila pe population avanda na kimia.
bandeko bavandi na commune ya Kisenso bango baza konio kama na kambo etali nzela difficulté ya mai pe ya courant bolanda reportage oya Igor Ntingi. Tozali awa na commune ya Matete mingi penza na quartier Kintaku ezali nzela moko ya mulai et traversa commune ya Kisenso tina homme 30 na Inikin kasi lelo nzela yango ezali malamu te botala bino moko mutuka elekaka lisusu te surtout na niveau ya Kisenso ba érosion et même pe bandaku ebele posa ya population ezakaka komona nzela oyo ezala réhabilité makambo nzela oyo toloba tolemba donc tout le monde a soutenu dans le bâtiment pour la mamanzela oyo to éviter bon peut-être bazela ka batu bakufa nde to komona l'état ngwa ko ya po to éviter l'état na biso so azan esprit de mort to azan into ebati après avoir ko sala mo makadam si c'est vraiment musalate aussi ça na ba musalate ne e ko akize ba deka o na ko ba mbula o tu ko beta betawa nde sala ki ba deka oyo batebele batagi wa mpango na bango. Tobandi ke bosinga ya population eyokani na matoi ya bakonzi po soki nzela oyo ebongi e ko permettre ba trafic et salema malamu na raccourci entre ba commune ya Matete Kisenso Pelemba. Tozala communiqué moko ya Metelsat na oeza kolobela suka ya saison chesse bola dango na lecture ya héritier Mapindem. Batata ba maman bandeko boye ibulamu na page ya météo oyo tozali kopesa bino déjà information oyo pona ko signaler bino ke date moyenne pona ebandeli ya saison de pluie tope ebandeli ya mvula na ville ya Kinshasa ezali bongo le 13 septembre 2023 kasi ekoki kozala na marge ya dispersion ya plus ou moins 7 jours pe date ya extrême ya mvula ya liboso ezali bongo entre le 6 septembre 2023 pour la marge inférieure et le 20 septembre 2023 pour la marge supérieure. Aussi, que tendance excédentaire ya saison et cause à la bongo normale comme en mois novembre et à décembre 2023. Merci pour votre attention à nous. C'est à Teliba client Airbus A330 pour na voyager dans ma condition ya kitoko. Innovation na makambo ya mpepo tope aviation na RDC compagnie africaine d'aviation c'est ana mokuse alela yango minu na nenga kosakana tedi et commandé domaine na ye après réception ya premier Airbus A330 oyo CAA yaka nango mikolo eleki yango nde sukisaka masolo ndimela ngai mwana Kongo ke CAA auti lisusu ko bambola koko na botu na domaine aérien avec arrivée pe réception ya deuxième avion esika Airbus A330 Airbus A330 deuxième frappe yango yo ya mokwake na mapate RDC ya boebondi melangai ke mon côté na terrain po ezala nanu te et comme il est lontimba na nzuzi veut dire mapasa Airbus A330 ba avion ya mokwake ya liboso yaka yango yo bozwa lix eza nango neti soki omatio kita na ote po confort nango eza na ba angle nyonso kobana na bakiti na couloir na first class na classe économique et bongo bozo ya mibale yango yo nyonso eza na excellence pe noblesse moko hors pair boye bape bosimba ke Airbus A330 eza ba marque ba avion oyo bomodaka na international ba compagnie aérienne de renom pe crédible nde basalelaka yango bokokuta yango na bamboka lokola Allemagne veut dire na Matshaft pe ba pays européen belé kutu batu ya ba faire pe mingi minene na monde mingi basalelaka yango pona kitoko pe bopeto na luxe na yango surtout mécanisme ya sécurité eza nango chaque siège ndenge kaka boza komona eza na mwa mini télé oyo kotalela ba film ennui, fatigue, okotika la koyoka yango te USB na pointe pour le chargement ba téléphone tope ba utilité mosusu Airbus A330 ya mibale ya CAA et combien eza na deux classes first class pour na bino ba grand monsieur na ba grande dame pe ba personnalité misusu ebele avec 36 sièges classe économique pezali pour na bino bosalaka ba faire pe bato nyonso ba amoureux ba voyage avec 267 sièges mokoka sala voyage dans ba meilleures conditions ndenge nanu ezala te avec Airbus A330 ya mibale ya CAA
avion ya sika oyo euti kokoma ekwei deja na mabele ntimba na nzuzi lelo mibale moko te na Congo. Bana Congo pe bapaya basepeli. Ah oui, c'est mfumu na ba innovation. Deuxième avion Airbus A330 yango ekomi. Tozongala muke masolo ya fait de société pour inondation pe insécurité za makasi za konyoko la bandeko bavandi na quartier Bateke de Kuna na commune ya Matete. Bolanda reportage ya Jadine Malembe. Population alobi pe alembi toyebite soki aloba lisusu nini po phénomène kulu na degré ekomi na Kinshasa ezobangisa nandakisa na commune ya Kisenso soki bolali tongo etani bokumisa nzambe na butu elendi libota moko ezalaki visité na babandi na quartier Révolution pene na paroisse catholique Saint-Étienne bakoti babuki bapandi bayibi biloko ebele kutu likambo ya kokamwa sur place balie même biloko o bakutaki na basani nde na suka bakati papa mukolo ndaku machette pe balobi ke bayaki vraiment na mission ko beta ye pe ko kata ye bolanda ba témoignage kota ba kota mama balandinga we mbongo ngala bitu ana mbongo te mbongo moza kikali kwa mesa papa yaki na ngwana bazui bate na poche ba téléphone plus de 40 kuluna avec machette et moko azaki na arme bakoti ba pandi ba porte ya ba locataire première porte ba pandi deuxième porte ba pi ba télévision ba pi mbongo ba milime masanga na ba locataire balingi bakendi msolobi awa pe mbongo isa awa kota bango bakenga na kanzike abakei na bangali la police ndenge nini oyo bozo piller biloko na bandako yo bazuli libanga moko munene babambinga na beti yango boy ngali moko alobi alibolande bo papeli sheti tana yoki bona sauter mire le voisin na kiti kuna bazaka na mbwa munene sikuta una moni mbwa ngabi mbwa wakolia ngai na zongi lisusu na kena toilette na vandi na toilette ndia ba wapi mama zoloba ngana ayoka bango tokosenga na autorité ya police nationale congolaise basala nyonso pona kosekize population mingi penza na commune ya Kisensu oyo bakulu na bazui population en otage kotambola ekomi pasi kolala ekomi pasi toyebite soki ekosuka boni na Beni baboma na Ituri baboma na Kinshasa lisusu ndenge moko toyebite nani akosilisa phénomène oyo Nangambo mususu kuna na commune ya Kimbantseke na quartier Kikimi baza la difficulté etali mai ya komeleza pasi makasi reporter ya info ngala bazaki kuna Ruth Kindu reportage. Awa tozali na ville province ya Kinshasa kasi likambo ya kokamwa ezali ke bisika mosusu bazali komela mai ya mabulu ndakisa komini ya Kimbantseke na quartier Kikimi population oyo bazali na esengo soko mokete po ba difficulté ya mai pe insécurité kutu ya kosakana te toza problème mai awa mai pasi botiela biso mai toza na posa mai botiela biso mai pasi ba mai tozomela ya mabulu toza na susa mai botiela biso mai penza mai makasi mai ya point côté mso mai ya mabulu eza kitoko te de souci eza ke gouvernement pas fatia avec la biso mawa atela biso koto toza problème makamba mai de souci nde yangwana soka tie biso mai koto biso pe to sepa gouvernement na eto betele pe biso maboko atika te lemba kitoko na mokali na yango basengi na bakonzi batala pe na ngambu na bango po bakondisio ya lolenge ya boye ezali malamu te po mai bazali komela bango ba maladi ya ndenge na ndenge olingi ola transport kitoko pe ya qualité place sur ya kosomba yango eza na 7e rue limité na petit boulevard Papa Griffe zawana azoza kusala basapato ya qualité papa sinangai eutako apio olingaka basapatu kitoko olingaka mokoto ya malonga oyo ekobimisa yo propre liboso ya bato nyonso esika eza se moko na 7e rue na commune ya Limete na place commerciale na petit boulevard tala malamu yeyo collègue ya bato nyonso basalaka basapatu minene na mikili ya poto basapatu ya kitoko oyo bino boyebi yeyo ye moko ayebi mosala na ndenge akosakana te bato nyonso bayebi collègue ya Jimmy Weston azali kosala koto na ndenge ya kosakana te nayebi ke chef de l'état Fachi Beton oyebinga na kombo oyebinga lelobi
Webinga na Moussara. Moi je pense que c'est déjà quelque chose de bon. Et puis il y a des batailles qui n'ont pas été. Donc il y a un premier ministre. Nous allons na misé. Au côté parler du peuple, Benga Ngai Tokutana. Mais tu le local va blocage. Mais on a même le ministre là, ministre de la culture Azali, ministre de l'industrie Azali, ministre de PMI Azali, PMR. Mais pourquoi tu es au Changa Maboko, on a diminué le taux de chômage. Pour nous les hommes, par contre, nous n'avons pas Patrice pour diminuer le taux pour encadrer jeunesse, pour transformer Bango, si on est pour ça la sapate. Est-ce que on a besoin de ça pour nous? Je ne pense pas. Automatiquement, à Oluka, Azala, responsable pour qu'il y ait des familles. Mais pourquoi? Dans ça, il était pourquoi? Dans ce cas-là, on a fait un gentil Mobila. Adjoint ils allaient chez Goko Moulumba, fils gouverneur Gentil Mobila. Nous avons même bonne foi. Alors, Ngamoua, mais Bangati n'est pas chef de l'État. Il a fait mon compte au Bonaïdi qui est ma politique, peu moins ma caméra. Mais il fait qu'il bonne foi. Autorité nous suspect bazar. Moi je pense que nous ça la effort et ça devoir on a vu nous on a devoir dans la salle sur le téléphone na 7e rue place commerciale na petit boulevard place partie sur un peu monsieur mon ambassade d'Adora Kekele pour nous dans la présence de la salle dans un bien organisé dans ça la kanda nyo subo yo ego l'état le but de soutenir yo yango na bimisi mais il faut soutenir un gars. Bon, je comprends, tant que client ne soit pas d'accord, on va soutenir Rio. Il faut Simba-Science. Maintenant, dans Simba-Science, on a vu la matin. Donc, je suis Ria Awa. Aux ala la fête, au dia batunion sur la fête, la tara testa Awa. Aux ala la mariage, la tara Awa. Aux ala sapat, il y a mon nez, le la île. Il y a un ordinaire comme un roi et mort. Le coca. Ozana o lokwa emo on comme abolique lokola il y a dans ça dans sa réparation dans sa fabrication donc na yebi usala comme il se doit ota ki bater ça Oyoki adresse ezafe moko na 7e rue Petit Boulevard na commune ya Limete et pa wapi ba chaussure ba sandal ba mapapa ezali kosalema na ndenge ya kosakana te soki okoti awa obosani Italie libela. Diaming ezali potopoto ya bana mboka ezali pas complet na kati na yango toza na protéines, vitamines pe énergie. Stéphane scan de bas détails. Une génération à une autre choix ya potopoto Diaming et tikali na top. Ngai nakolisa bana na ngai na Diaming. Bana na ngai pe bazali kokolisa oyo ya bango bakoko na ngai kaka na Diaming. Diaming ezali potopoto ya kitoko pe elengi esalemi na bana ya mboka. Consommons congolais. Diaming ezali repas complet, protéines, vitamines, pe énergie. Eza possible que bana na bino ba kola na intelligence pe bo kolongono na nzoto. Lokola libota ya ngalfa oyo bazali kolia Diaming. To fidéliser mabota na bana na biso na Diaming, Léa Otonda, d'une génération à une autre. Bozala qui est belle pour na kolanda info ngala journal peu pour la peu sepela ki na ngombo sa merci na Igor Ntingi Matomi na zaki bongo na sima ya caméra concours rédactionnel Nadine Asona héritier mapindemi ya superviseur ki journal Oyo Christian qui angebeni ya zaki bongo na montage ngala mino to pisani rendez-vous mukozali koya na zaki na sengo ya kozala nabino. Au revoir. Innovation na makambo ya mpepo
tope aviation na RDC compagnie africaine d'aviation CAA na mokuse alela yango minu na nenga kosakana te di ekomande domaine na ye après réception ya premier Airbus A330 oyo CAA yaka nango mikolo eleki yango nde sukisaka masolo ndimela ngai mwana Kongo ke CAA auti lisusu kobambola kokodikoko na ebotu na domaine aérien avec arrivée pe réception ya deuxième avion ya sika Airbus A330. Airbus A330 deuxième frappe yango yo ya mokwake na mapate RDC ya boyebondi melangai ke mon côté na terrain po ezala nanu te ekomi lelo ntimba na nzuzi veut dire mapasa Airbus A330 ba avion ya mokwake ya liboso eyaka yango yo bozwa lix eza nango neti soki omati okita na yo te po confort nango eza na baangle nyonso kobanda na bakiti na couloir na first class na classe économique ebongo bozwa ya mibale yango yo nyonso eza na excellence pe noblesse moko hors pair boyeba pe bosimba ke Airbus A330 eza bamarke ya baavion oyo bomodaka na international bacompagnie aérienne de renom pe crédible nde basalelaka yango bokokuta yango na bamboka lokola Allemagne veut dire na Machaft pe bapays européen ebele kutu bato ya baaffaire pe mingi ya minene na monde mingi basalelaka yango mpo na kitoko pe bopeto na luxe na yango surtout mécanisme ya sécurité eza nango chaque siège ndenge kaka boza komona eza na mwa mini tele oyo kotalela bafilme ennui, fatigue, okotika la koyoka yango te USB na pointe pour na chargement ba téléphone tope ba utilité mosusu Airbus A330 ya mibale ya CAA ekomi eza na deux classes first class pour na bino ba grand monsieur na ba grande dame pe ba personnalité misusu ebele avec 36 sièges classe économique pe ezali pour na bino bosalaka baaffaire pe bato nyonso ba amoureux ba voyage avec 267 sièges mokoka sala voyage dans ba meilleures conditions ndenge nanu ezala te avec Airbus A330 ya mibale ya CAA avion ya sika oyo uti kokoma ekwei deja na mabele timba na nzuzi lelo mibale moko te na Congo bana Congo pe bapaya basepeli oui CAA mfumu na ba innovation deuxième avion Airbus A330 yango ekomi